Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Ursule Péchanga totalement dessus. Elle est totalement dessus. Naba insulte, yaba internaute, naba fan. Ebele abatu, bazo kota pona koloba surtout mabe sur Ursule Péchanga. Surtout que akendaki na Nigérien babengaki ye pour que akende ko tourner film kuna. Ebele ya batu bazo kota na ba émission pona ko finga kolobela mabe sur Ursule Péchanga, ko critiquer ye, ko décourager ye pona nini baponaki kaka Ursule Péchanga, batu mosusu baponaki bango te. Eza ya pasi. Salut cher Bouchou, salut cher internaute, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, chers connaissances, chers internautes, comme vous voyez, biso soki toye to fongoli ba caméra na biso c'est que makambo ya koloba eza. Toyaka penza pamba te. Donc ceux qui vont moni vidéo ya sika ekoti c'est que makambo ya koloba eza vraiment ya pasi et salinga pasi tango na bando landa vidéo ya Ursule Péchanga. En tout cas moyen na tia maloba wana eza te parce que bino moko boyebi avec YouTube ba salaka ba recommandaka donc ba réclamaka plutôt ba mingongo ya batu. Donc droit d'auteur wana ba réclamaka ngo. Yango en tout cas na chaîne nanga na préféraka te kotia mingongo ya batu. Vomie na yo kanga moko message et puis na ya ko transmettre bino message wana. Et sala kinga pasi makasi. Pourquoi? Parce que lolo tozo mona ba fan ya ba star mosusu bazo kota na ba internet, ba mosusu bazo kota ka na ba Facebook ko bazo koma bikoma. Bazo koma ba message moko ya ko décourager mutu, ba message moko en tout cas ya ko sala ke mutu ayoka pasi. Eza ya pasi, ba mosusu bazo kota kutu ko sala ba émission pona nini. Ba inviter kika Ursule Péchanga, oh il fallait ba inviter mutu mosusu, ba inviter Mams, ba inviter Belvi, ba inviter Dinana. Pourquoi tout ça bandeko? Pourquoi tout ça? En tout cas, pour un message ya Ursule Péchanga, et ça la kinga pasi. Alobi, assis déjà à ça la tourna déjà film na bangolais. A tourna déjà film na ba ivoirien. Sikoyo ba yeko bengisa ye na Nigeria. Abo ya pona nini? Bandeko eza ya pasi. Tozala batu wana pona ko encourager baninga. En tout cas, na sepela ki na message ya Gabi. Tango ya Gabi akotaki ba émission, en tout cas façon ya koloba ya Gabi biso nyonso toyebi ya Gabi azala tumba azaba mama moko azala hypocrite te. Yeso ki asepeli na likambo te alobaka ngo en plein air, mutu nyonso ayoka azala bongo. Soki pi asepeli na eloko alobaka ngo mutu nyonso pe ayeba azala bongo. Wana DPZ ezalaka ya Gabi. En tout cas ya Gabi pona message na yo ezalaki kitoko makasi to sepela. Soki moninga zui sepela ya yo pe lobi ekoya. Soki ba Nigérien wana bazalaki na posa vraiment ya Mams to ya Belvi Kandi to ya Dinana la douce balingaki babengisa bango. Mais baza besoin pour le moment baza na posa bazalaki na posa ya Ursule Péchanga. Yango babengisaki Ursule Péchanga akendo tourner. Ba mosusu kutu bazo kota o eza Gomez muto sali makamba baje wana nyonso parce que Ursule Péchanga azalaka close makasi camarade tellement na Gomez yango Gomez abengisi. Bandeko totika makambo wana. Eza bien te ezo sunga te. Soki bo se rappeler bien chaque année soki Ursule Péchanga zo fêtaka ba anniversaire na ye. Ba Nigérien batindelaka ye banzembo ya anglais. Ba star wana ya minene batindelaka ye banzembo. Soki bolingi vraiment boye bango, boyoka ngo, bo sentir ngo, bokota na page ya Ursule Péchanga Facebook.
bo banda kokita chaque année batindelaka ye banzembo anniversaire bayembelaka ye penza balingaka ye depuis kala siko opportunité ye komonana akendo tourner siko mabe eza wapi o bato ebele bakomi kofinga Ursule Pechanga okutu Ursule Pechanga asi atika kala makambo ya bafilme eske ye Ursule Pechanga yebisaki bino ke atika kala makambo ya filme mpona Ursule Pechanga jour moko nalandaki émission moko Ursule Pechanga bando loba mpona ye alingi neti biloko ba Nigérien basalaka façon na ba Nigérien ko tourner ye pe yango azo rêver amema ngo na Congo na biso wana penze ezalaki maloba ya Ursule Pechanga sikoyo lelo nzambe ekopesa ye opportunité wana comme ezalaki posa ya motema na ye comme ezalaki rêve na ye ezalaki penza ndoto na ye ke un jour ye pe abando tourner neti ba Nigérien batournaka siko opportunité wana emonani akende kuna azokendo tourner en même temps azoyekola mwa eloko sikoyo lelo ebele ya batu bakomi kofinga Ursule Pechanga bakomi kolobela Ursule Pechanga mabe bakomi donc ko dénigrer ye na niveau moko ya se makasi ezosunga te tozoloba te ke eza ba mams to badina na to ba Belvi kande nde bazofinga Ursule Pechanga bango bafinga na bango te botika bango me bato bazofinga ezaka ba fan nde bazokota po kofinga bomoni biso ba fan oyo biso nde tozotia confusion entre bastar na biso eza biso tozotia ba confusion tozotia ba conflit wana lelo soki bakomi na niveau peut-être tel avec un tel bazo solo la te eza parce que biso ba fan tozotia conflit wana eza bien tozala na bolingo toza bana nzambe tozala na bolingo bolingo wana ezalaka ozotia bato ensemble pas te ke ozoya pona ko séparer bato eza bien nzambe alinga bongo te tozala penza na bolingo tozala vraiment na bolingo wana soki omoni ke nga nazala nanga fan ya Belvi to nazalaka fan ya Ursule Pechanga to nazalaka fan ya Mams to nazalaka fan ya Dina na la douce ya soki omoni bayosalela Ursule Pechanga émission eza te ke foka okota ofinga Ursule Pechanga to okota ofinga Mams to okota ofinga Belvi to okota ofinga Dina na la douce ezosunga te tozomona ta na émission mosusu omona ozosala peut-être émission ya Mams mais omona bato ya famille libota bakoti pona kofinga Mams mosusu osali émission pona Belvi omoni bakuku bakoti pona kofinga Belvi mosusu osala émission pona Dina na la douce omoni bato ya Belvi bakoti pona kofinga Dina na la douce to omoni bato ya Mams bakoti pona kofinga Dina na la douce ezosunga te wana tozalaka na musala nyonso otala ba commentaire bato o bazofinga ko effacer ba nini ba commentaire wana ezosala pasi soki olingaka star wana te star kingandi te olingaka ye te eza te ke fo kota o bando fingaka ye te o finga ye pona nini moko totiaka kaka ba photo ya pamba na ba communauté otie photo kaka tango otie photo omona bato mosusu penza bazokota ko bazofinga natalaka bien audience nanga bato o batalaka nga mingi babandaka à partir de 16 ans komata ti à 65 ans en tout cas ekamusanga na mituna keza bana ba 17 ans bango nde bafingaka to ezalaka batata mikolo na bamama mikolo oyo bakotaka penza pona kofinga omoni mutu pe akoti penza afingi eza te ke alobi te kofinga nde kofinga eza ya pasi toza ba intellectuel quand même toza mikolo quand même makambo nyonso tosala ezo reflecter vraiment image na biso siko éducation nini opesa bana na yo ata soki lelo oza na bana te me yeba ke un jour ozala na bana soki yo penza en public ofinga pamba yeba ke éducation nini opesa bana na yo tomona lelo ata na ba Facebook tozomona ata na ba TikTok tomona ata na ba YouTube oyo okomona mutu ozosala live me bato bazwi opportunité wana kofinga okoti na ba Facebook mutu penza
publier soki vidéo kuna mutu penza komi kofinga soki okoti na profil na ye otali boye mama mukolo tata mukolo baofinga en public eza ya pasi. Congolais tolingana totikaki motema mabe tozalaka wana mpona koencourager baninga eloko oyo Ursule Pechanga azosala opportunité oyo Ursule Pechanga azwi eza opportunité moko oyo il fallait normalement quand ndenge ya Gabi alobaki to encourager ye eza fierté ya mboka na biso eza totalement fierté na mboka ya mboka na biso. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ba pays mosusu lelo to mona est-ce que ba Nigérien wana babenga bango te mais ba ekoponaka Congo na biso balobi na film na bango pe ya ba Nigeria lingala français eloba makuna jour wana kutu na kamwa ki papa moko ya mukolo tango batieka ba photo na Facebook ya Ursule Pechanga balobi o aza déjà na Nigérien batie ba photo comme azo tourner déjà na ba acteur ya Nigérien papa wana lobi kutu français bokoka koloba te siko anglais bokoka papa yo bongo na batu yo bongo na ba star na biso ba yebisi yo ke baloba français te balobaka Ursule Pechanga za mutu atanga aloba français kitoko mais mutu na mutu za na langue oyo se sentira à l'aise soki abandi koloba ba français mingi kaka bino bokobanda ba faute d'orthographe wana baloba bongo te wana baloba boye bozalaka wana pona ko corriger bato yo mutu kuto lobi kutu français bolobaka te siko anglo kokoka mais message na yo wana commentaire na yo kutu ezalaki na lingala est-ce que ezalaki na français ezalaki na français te ezalaki na lingala ko siko pona nini ko dénigrer moninga pona nini ko dénigrer moninga soki a se sentira à l'aise na lingala tika ya loba lingala tika ya loba lingala siko soki mutu alobi français na mutu oyo azoloba lingala différence eza nini totikaki motema mabe to encourage baninga mosala oyo bandeko na biso bazosala bamams bazosala Belvi Kanda azosala Dina Nala Douce azosala Ursule Pechanga azosala tonton Bobo Manoka azosala tonton Ada Ilunga mama Leya Ndaya mama Annie mama Top mama 1050 bamisala oyo bazosala badavina Apwa ba princesse Ilustar ba Cardozo 1000 esprit misala oyo penza bazosala eza misala mikete eza misala makasi. Alors tozala wana pona ko encourager bango tozala wana pona ko soutenir bango biso penza il faut biso nde tozala wana pona kolobelaka bango malamu ata soki omoni mutu ya pays intel azolobela ba star na bino mabe yo telema lobela bango malamu mais avec le Congolais ce n'est pas le cas soki bazotonga star na ye pe akoti na makambo kotonga wana bandi pe kotonga ezosunga te ezo détruire bato ebele yango bazoyo kezo sala bango pasi. Imaginez mutu aza mosika na Nigeria donc ba message ba critique na bino nyonso ezo koma kuna en public comme ça bokoti penza bo lobela ye jusqu'à ce que asiliki ayepe ko répondre wana eza penza malamu te et pourtant kuna il fallait assez concentraka azala focus otoloba na anglais focus mais ya komi kuna mutu ezaka likolo na internet bazoloba boye na ba social media bazoloba boye na ba réseaux sociaux bazoloba boye donc place nyonso eza mafinga na mafinga bazo dénigrer ye eza bien te eza opportunité ye na vie na ye moyen aboyango eza te. Alors s'il arrivait que baye ko benga ye soki na ba film américain wana elingaki ezala suka elingaki ezala kutu somo wana eza Nigeria nde babengi ye soki ezalaki na ba Amérique ba film wana ya minene babengi ki yake do tourner na ba film ya ba américain wana kutu elingaki ezala somo wana bolingaki bo finga nde ko finga eza bien congolais totikaki motema mabe tolingana chers compatriotes. Merci beaucoup la famille tokomi penza na suka ya moi parcours na biso partage na biso ya lelo en tout cas que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous.